Bonjour, bonsoir, bana maman, la famille, ça dépend, Ernia sur besoin, Miss Noëlla TV, Bambo te babizou, ça dépend, Ernia sur besoin vidéo, Nabiso, ça dépend, Ernia sur Ekoko, mais la bino, Bambo te babizou, to like, to s'abonner, to partager, to aimer, et que ça la biso bien makasi. Bana maman, actualité nabiso, oh, nazoko tia ya Karine Mokonzila, baron maman ya YouTube, aya qui ko répondre à Putuna, oh ya lobaki, oh ya ligaki, hein, Karine Mokonzi a pesa qui est devoir à lobby, que ce que aux moi si à tembe fin yaka. Tout le monde jusque là aya qui ko répondre était pendant l'accent que maman ya YouTube Karine Mokonzi la baron tout le monde était placé ya yeko ko lobake non ezalukuta ayeko répondre Karine Mokonzi. En tout cas la famille nazotia la bino ya bola nango na bokebi bola na la baronne maman ya YouTube na bokebi nyonso poze na tia la bino volé pour caresser au thé si quand il belle koyo bongo et à moi ça soda oyo bandol basinga comment on l'a télé ba caleçon yé pas me pende mino koyo yo ata caleçon on l'a télé biso nonte donc on a na problème mi pende bi watamine mi pende so pe zika rabino na ebité so pe courir kenda rabino na 44 ma kolonde zika que ça ba coursi kuna je comprends rien bref ozana ngote sara ozana lipeka ko la télé single lipeka po yo nduta tina maboko Popo tu as mutakala nje fozana ngunga ce qu'on a na libele pour ton information na na mupende pour ton information na na libumusho na bina kanga pema a ondi bateke na bota donc on s'est sacrifié toute la journée na pema te poka na bima ventre plat au koka gymnastique wana yo okoko kango ngulu oyo yo kufa ka so kangi pema ta 2 minutes kufit konas yo ozana ilongia beauté naturelle sans maquillage bakangi osuke maboko asima na age no soko mama mongo suki nyoso eliama liboso tala mutu lokwa akita velo ozana mutakala na mutu akoteka oyo komemelo poto biso to ana ngoya to sale la tête au zéro yo habite qu'on est vu qu'une seule fois oyo kate qu'on est vu qu'une seule fois il faut en profiter donc net kana na tête au boda banzo bomba na komi complexe yenga na tinda kiyo lesbienne melo libele kito na chino yana mbali ninga viola ka simba mabele te pour caresser au thé si ko ti libele koyo bongo ya moi ça soda oyo bando lala na melo mabele wana bongo okosela yano makambo te mama leke expliquanga nyonso ekeba nga sanga na ba jeta bato ba ebi olelo oyebi nga na ebi vino koleka opo mama leki na yo o abotama na mama na yo ok abotama na mama na o mutapianga litière yo za so balibili kambo yako wanga na ti lobi na ebisa kyo wanga na nyato ba voice oyaki te poani okomokoma yakande oyako ba Karine Okosi na yambelo mama leki na bino ndire ko kaleki ya mama na yo nazo zilo yo no bana kosit oko ataki basinga comment on l'a télé ba caleçon yé pas za mipende mnelo kwa yo ata caleçon on l'a télé biso nonte donc on a na problème mipende bilo batamine mipende so pe zika rabino na ebité so pe courir kenda rabino na 44 ma kolonde zika que ça ba coursi kuna je comprends rien bref ozana ngote sara ozana lipeka ko la télé single lipeka po yo nduta tina maboko popo tu as mutakala nje fozana ngunga ce qu'on a na libele pour ton information na na mupende pour ton information na na libumusho na bina kanga pema a ondi bateke na bota donc on s'est sacrifié toute la journée na pema te poka na bima ventre plat au koka gymnastique wana yo okoko kango ngulu oyo yo kufa ka so kangi pema ta 2 minutes kufit konas yo ozana ilongia beauté naturelle sans maquillage bakangi osuke maboko asima na age no soko mama mongo suki nyoso eliama liboso tala mutu lokwa akita velo ozana mutakala na mutu akoteka oyo komemelo poto biso to ana ngoya to sale la tête au zéro yo habite qu'on est vu qu'une seule fois oyo kate qu'on est vu qu'une seule fois il faut en profiter donc net kana na tête au boda banzo bomba na komi complexe yenga na tinda kiyo lesbienne melo libele kito na genou yana mbali ninga viola ka simba mabele te pour caresser au thé si ko ti libele koyo bongo ya moi ça soda oyo bando lala nda melo mabele wana bongo okosela yano makambo te mama leke expliquanga nyonso ekeba nga sanga na ba jeta bato ba ebi olelo oyebi nga na ebi vino koleka opo mama leki na yo
Abotama na mama na yo. Ok? Abotama na mama na yo mutapianga litière. Yo za so balibili kambo yako uwanga na ti. Lobi na ebisa cho uwanga na nyato ba voice. Oya kite pwani. Okomo koma. Yakande oya ko bakarino kosi. Na yambelo mama leki na bino ndire ko kaleki ya mama na yo. Nazo zilo yo no bana kosi. Okomo koma comme écrivain. Yo femme d'affaires mutambango. Asa holo pe palate fia minene nde mwana openyele ya mwa kuma akata ki basinga kuma olate la biso ba caleçon. Ye pas za mipende mnelo kwa yo. Yo ata caleçon olate la biso nonte. Do oda na problème mipende bilo bata minene mipende so epe zika rabino na ebite so epe courir kenda rabino na katikati ma kolonde zika ke sala ba course kuna je comprends rien. Bref, ozana ngote. Sara ozana lipeka kolate la single. Lipeka. Po yo nduta tina maboko. Popo tu as moutakala nje fozana ngunga ce qu'on a na libele pour ton information, na na mupende pour ton information. Na na libumusho na bina kanga pema a on dibate ke na bota. Non quand c'est sacrifier toute la journée na pema te pour kana bima ventre plat. O koka gymnastique wana. Yo, o koka ngo ngulu oyo yo kufa ka so kangi pema ta 2 minutes kufit. Konas. Yo ozana ilongi ya beauté naturelle sans maquillage bakangi osuke maboko asima na age no soko mama mongo suki nyoso eliama liboso tala mutu lokwa kitsa velo. Ozana mutakala na mutu akoteka oyo ko memelo poto biso to ana ngo ya to sale la tête zéro yo ebite qu'on est vu qu'une seule fois. Oyo kate qu'on est vu qu'une seule fois il faut en profiter. Donc net kana na tete obo da banzo bomba na komi complexe ya ngam na tinda kiyo lesbienne na melo libele kito na genou ya na mbali ndenga viola ka simba mabele tempo akaresa ote sikoti libele koyo bongo ya mwasa soda oyo bando lala nda melo mabele wana bongo okosela ya no makambo te mama leke expliquanga nyonso ekeba na ngasanga na ba jeta bato ba ebi olelo oyebi nga na ebi vino koleka opo mama leki na yo o abotama na mama na yo. Ok? Abotama na mama na mutapianga litière. Yo za so balibili kambo yako uwanga na ti. Lobi na ebisa cho uwanga na nyato ba voice. Oya kite pwani. Okomo koma. Yakande oya ko bakarino kosi. Na yambelo mama leki na bino ndire ko kaleki ya mama na yo. Nazo zilo yo no bana kosi. Okomo koma comme écrivain. Yo femme d'affaires mutambango. Moi ça holo pe palate ezali ayo. Eloko nde lekilanga na mbongo nyoso sana ngo mobali no jego cravate wana. Na ba fia minene nde mwana openyele ya mwa kuma akata ki basinga kuma olate la biso ba caleçon. Ye pas za mipende mnelo kwa yo. Yo ata caleçon olate la biso nonte. Do oda na problème mipende bilo bata minene mipende so epe zika rabino na ebite so epe courir kenda rabino na katikati ma kolonde zika ke sala ba course kuna je comprends rien. Bref, ozana ngote. Sara ozana lipeka kolate la bana mama en tout cas bozoyoka Karine Mokonza zoko bimisa maloba neti mai ebimaka na pompe yozwa problème na Karine mema nkolo kolemba te bana mama toyoki kuna azokobelela mbela aputu yaka yo nde mwasi atembi alobi atangi kombo yaka soko lobi hiya ya aya na ba ebakata ya ba preuve tomoni yo te aputu mama na mbongo mama na ba business class bazobelela oke ya ko répondre tomoni yo kuna nie calme ekoti pona kolakisa ke na réseaux sociaux muto akokalo azate bino nyonso biso nyonso tozana koluka kobundana mais soki omoni ke nzambe azokopambola yo zala calme zala sui pourquoi komi lakisa komi mona ke ngai omoni oyo koma neti ngai ngai nde na fête balambaka ngo te to comprendre te or ke ezalaka legime moko ezalaka kitoko me balambaka ngo te parce que ngai eza malamu te na place no pe ko fanda pe sui oza wana neti ozate me muto azomona ke muto wana ndenga afandi abatama en tout cas azana lo chocho azana ngo me siko yo bato bazokumisa ote me yo moko ozomilata na place nzambe donc zolata na place bato nyonso on dit ko leki bato nyonso bo bite ke eza na bato babata ba bazana réseaux sociaux oyo
balobaka te me bazosala yango na ndenge ya bapigme bazopambolama na ndenge ya bapigme parce koloba ebele eza nango inutile eza mbanga pasi tika nde bato bakumisa balobake non bomoni mutu wana bomoni bongo te aza nango meke koya olobi mingi naza na mbongo nakomi boye nasali boye non tika bato bakumisa yo ozodebriller na yo pas mal mais okomi nano na place yango wana teke balobi ke milliardaire millionnaire oza nango nano te sikoyo kuna kaka balobi ke yaka yako répondre yako ape oloba aye pe alobaki ya mais ozoya na yo te tozotala tozomona tozolala tozolamuka pas de réponse pas de critique pas de non cela veut dire Karine Mokonzi alobaka ne makambo ya vrai akosaka na ye te en tout cas mpona mama nazotila bino moke boluka kolanda yango en tout cas nyonso boza video na biso kopartage kolike kosabone e kosala biso bien na Noelia TV merci mpe na bacommentaire na bino ezala ya malamu natila bino yango boyoka kufit konas yo oza na elongi ya beauté naturelle sans maquillage bakangi yo suki ya maboko ya nsima na age nyonso eko mama mongo suki nyonso eliama liboso tala motu lokwa akiti ya velo oza na mutakala na motu akoteka oyo ekomemela poto biso towana ngo ya tosalela te tozela oyebi te kone vike une seule fois oyoka te kone vike une seule fois il faut en profiter donc neti kaka na tete oboye na banzi obomba nakomi complexe yangam natindaki yo lesbienne na melo libele kito na genou yana mobali ndenge aviolaka asimba wa mabele te mpo akaresa o te siko ti libele koyo bongo ya mwasi asoda oyo banda olala nda melo wa mabele wana bongo okosela yano makambo te mama leki explikanga nyonso ekeba nanga sakanga na bajeta bato bayebi yo lelo oyebi nga nayebi vino koleka opo mama leki na yo o abotama na mama na yo ok abotama na mama na yo mutu apianga litiere yo za so balobi likambo yako wanga na ti lobi na yebisaki owangana na nyato bavoice oyaki te pwani okomokoma yaka nde oya koloba Karine okosi na yiyambelo mama leki na bino andire koka leki ya mama na yo nazozilo oyo oloba na kosi ti okomokoma okomi écrivain yo femme d'affaires mutu ambango mwasi nene nde mwana openyele ya mwa koma akataki basinga koma olatela biso bakaleson ye paza mipende minene lokwa yo ata kaleson olatela biso non te donc oada na problème mipende bino bata minene mipende so epe zikaka bino nayebi te so epe courre ekendaka bino na katikati ya makolo nde ezikaka esalaka bacourcircuit kuna je comprends rien bref oza nango te sara oza na lipeka kolatela sengle lipeka mpo yo nduta ntina maboko Popo cha mutakala nje fosa na ngunga siko na ana libele pour ton information na ana mupende pour ton information na ana libumusho na bina kanga pema a ondi bateke na bota non ko se sacrifier toute la journée na pema te poka na bima ventre plat okoka gymnastique wana yo okoka ngo ngulu oyo yo kufa ka so kangi pema ta 2 minutes okufit tamaka na la baron tamaka konas yo oza na elongi ya beauté naturelle sans maquillage bakangi yo suki ya maboko ya nsima na age nyonso eko mama mongo suki nyonso eliama liboso tala motu lokwa akiti ya velo la baron yo bongo oza na mutakala na motu akoteka oyo ekomemela poto biso towana ngo ya tosalela te tozela oyebi te kone vike une seule fois oyoka te kone vike une seule fois il faut en profiter donc neti kaka na tete oboye na banzi obomba nakomi complexe yangam natindaki yo lesbienne na melo libele kito na genou yana mobali ndenge aviolaka asimba wa mabele te mpo akaresa o te siko ti libele koyo bongo ya mwasi asoda oyo banda olala nda melo wa mabele wana bongo okosela yano makambo te mama leki explikanga nyonso ekeba nanga sakanga na bajeta bato bayebi yo lelo oyebi nga nayebi vino koleka opo mama leki na yo o abotama na mama na yo ok abotama na mama na yo mutu apianga litiere la baron yo bongo yo za so balobi likambo yako wanga na ti lobi na yebisaki owangana na nyato bavoice oyaki te pwani okomokoma yaka nde oya koloba Karine okosi na yiyambelo mama leki na bino andire koka leki ya mama na yo nazozilo oyo oloba na kosi ti okomokoma okomi écrivain yo femme d'affaires mutu ambango
Moi ça holo pe pala te ezali ya yo. Eloko nde lekilanga na mbo